nyonso ekomi kuna cour constitutionnel wana bato nyonso bato ya Kabila eni enome batu www.autonapoto.com www.autonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. L'équipe déjà des bonhommes, Moutouna Moutou, Azala déjà après, parce que Azamoya, Tamakoya, Togoya Baye, le roi Bayambaka, Mona Moutou. Le voilà Tokei, Kike, Attends drapeau, le voilà,
Sabino mbote mingi tolokani bozongisili mbote nakoyebisa ye ya mibale nako représente ndeko Fidèle Babala oyo azali ko représente mwana mboka Igwe Jean-Pierre Bemba. Yami Sato nako présente professeur Kasongo oyo azali ko représente mwana mboka Adolphe Muzito. Yami Sato Yamine pardon Bonibisangai nako présente ndeko Lambert Kasula oyo azali ko représente mwana mboka professeur Freddy Matungulu. Ya mitano nako présente bino ndeko Lisanga Bonganga oyo azali ko représente sénateur Mabaya pona arc-en-ciel. Ndeko mosusu oyo azali na biso ate me mwana mboka mwana makasi ndeko nakoya papa na ngai ndeko Antipas Mbusa Nyamwisi betala maboko nazali na liloba moko omoni moto tosali na ye campagne mwana mboka mama na biso ya lokumu alobi na ngai vraiment ake mission ana mission ya biso ya lamuka po ye asala mosala ndenge baninga mosusu bakosala na ndenge bavote ngai peuple nyonso Congo mobimba tokei na élection poponi mwana mboka oyo il fallait akamba ekolo eza boye te ezali esengo to esengo te. Nayoki bino oyo bino akweyaka te oyo ya Nzambe ekweyaka oyo ya Nzambe ekweyaka yango wana peuple congolais merci mingi natamboli epai na epai namoni bolingo ya bana ya Congo namoni bomoko ya bana ya Congo mwana ya Congo alobi unité nationale mwana ya Congo alobi cohésion nationale mwana oyo aza na Goma alobi na ye oyo azali na Mwanda bazali ekolo moko eza boye te esengo to esengo te bandeko na ngai nye bana Kisasa oye bana ya Congo oye bandeko na ngai liboso tobanda nazali na devoir monene ya koyebisa bino ete lobi oyo euti koleka esali mibu mibale papa Etienne Tshisekedi akufaki nakosenga na bino mpona oyo ye asali mpona Congo mpona démocratie tozala une minute de silence s'il vous plaît. Merci ezali devoir monene ya moto oyo alakisaki biso nzela ya démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba
touti kosambela tosambeli me ngai nakopesa nyonso na kolo natondi ye botondi mingi na makambo ye asali nzambe mokonzi yesu masiya na ndenge apermettre biso tosala campagne toleki epai oyo tolekaki boyebi yango tomoni ndenge makambo eleki tokomi ti na élection boye kovote ezali esengo te eske tokotonda nzambe tokotonda ye te lokumu na nyonso ezala epai na ye betela nzambe maboko betela mwana na ye yesu masiya maboko bandeko tozali bana banzambe eloko ya liboso touti kopesa lokumu na kolo nalobi boye nalobaki awa na mboka na biso toyebi eloko oyo babengaka tribalisme instrumentalize bato mpo bakotisa conflit kolanda bango te bazali bato mabe balingi kongo ekufa alors moto oyo aza kotutisa bandeko mito eske aza moto malamu mais le mal profite à qui? Le mal profite à qui? Makambo oyo Kabila uti kosala lelo oyo anome bato ya nome mais sikoyo changement yango wana changement ekosala na ndenge nini mboka na moyibi tokotonga mboka na lokuta esengeli nini boyebi ke boleki minduki na makasi yango wana sengo maboko basali musala bapesi biso vérité des urnes toyokani bandeko babolingo bana ya Kongo toza na mboka kitoko mboka elengi mboka nsomi biloko nyonso ezali soki biso moko tobongisi mboka te moto moko te akoya kobongisa ngo eza boye te constitutionnel balobi bolanda mibeko ya leta tolandi tokei baavoka misusu bazali awa baprésente dossier tokei na ba-PV na biloko nyonso ekomi kuna cour constitutionnel wana bato nyonso bato ya Kabila mais boyoka ngai moko na bango alobi ke ye alataka ndai akoloba makambo ya solo oyebi ye oyoki yango wasenda ye alobi makambo ya solo bavoka
Baké na dossier. Balobi Fayoulou azali le premier. Dossier Yangoyo. Bakéyi ba juge wana ba memi makambo milai. Bazui procureur ministère public alobi makambo na ndenge na ye. Au lieu ba juge ba bimisa ba PV oyo bazana ya ba nango ba comparer na ba PV obiso to pesaki po batanga moko ayeba nani le premier baboyi kosala mosala wana ba juge baboyi kosala mosala na ya bango. Est-ce que soki moto asali mosala na ndenge elongo banite yo okolona makambo ya lobi peuple andimi conclusion ya ba juge peuple andimi makambo ya cour constitutionnelle. Nyenye bavocat balobi na cour constitutionnelle zwa mikanda oza na epai na yo totanga bureau par bureau province par province. Bandeko na ngai soki tango tokele na classe tango babengaka examen bapesaka bulletin seni enome batu or que tokendeki na élection pour le souverain premier, le peuple congolais. Asala, il faut que ça la nyonso kolongolaye. Ça va être. Came back and noticed that things were different. Du meeting d'aujourd'hui, c'est de dire au peuple congolais qu'il a voté quelqu'un et qu'il doit tout faire pour recouvrer sa victoire. Donc de résister, une résistance pacifique, sans provoquer qui que ce soit. L'essence du meeting d'aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes un peuple uni et nous voulons la cohésion nationale. Qu'il ne cède pas aux provocations des ennemis du Congo qui veulent attiser la corde tribale. Les Congolais n'est pas tribaliste. Le message d'aujourd'hui, c'est que ce que la Cour constitutionnelle a fait, ce n'est pas la fin. Parce que la Cour constitutionnelle a violé sa procédure. Et il y a un juge qui est venu, qui a donné la lumière. Donc nous allons continuer auprès des instances supérieures, internationales, africaines et internationales. Voilà l'essence du message que j'ai livré au peuple congolais. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien et puis ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour benga, pour y décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les ans bah papa, tu as dit binope, tu as dit binope, chaîne, il y a sport, donc
football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la Nakati, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.